na bino nyonso bozala nanga Stéphanie Larose on a la roche les belles dames ozalinda nayo bienvenue le na aba kolobela ndenge ni ya kolongola ba graisse na zolo na biso na sala ki technique oyo liboso na la kisa kiango ndenge ko sala na choquet pe na col oya classe na kolo bongo school glue ozali bien ozali naturel pas comme le wana les belles dames ils vont viser ba chinois ils allaient très bien les belles dames na somba ngo ça fait longtemps na zemi dans la somba produit oyo ti le za la cam bon déjà la sabine vidéo comment la salle la ka choqué na elongna mobimba pe o mona ki salité oyo blackhead na ba whitehead elongola ki na elongi na ngai na ba huile so longola ki longa petika la ki bien bato be batuna kinga ke oui la rose ko wana tozo mona ngo to kosomba ngo wapi to kosomba col wana wapi donc ezaki vont sala ki bino benza e ma ko mobulu bato batuna kinga ba message mingi e na salle ki oyo na snap na ngai ba balandanga na snap ba ebinga na salle ki oyo na salle ki bato batuna na snap oui la rose kombo na ngo salle biso vidéo na ba ki voilà lancer la même vidéo parce que ils ont la même chose donc tant dans ça qui on a les bosso blackhead remove voyez les bosso wana exact de sem donc ils ont la même chose que nous aussi parce que oyo ils ont déjà que ba sangi c'est libiso yango oya les bosso ils qui non ba sangi si yango te yo moko fosu ba produit nango il faut ma bloc on a ba ingrédient nango koloba il faut ba ingrédient nango et yo moko sali yango tena elongi mais oyo pe ils ont ka yango moko ba sangi si choqué ba sangi si col mai ba sangi si kakande to sala qui les bosso les belles dames mais oyo ils facile pour na il y a qu'on trouver yango ceux qui osent luka ya mbala moko na celle qu'on a elongi last week na celle qu'on a elongi semaine passée mais mon c'est dans son elongi mobimbe ça allait vraiment très bien donc celle qu'on a elongi ils ont bien fait les belles dames na ko sebnote et ça la passe mais pas souvent ils allaient parce que so longolo ba salité ya elongi na yo okomona ke poso na yo efongwami elongi na yo e comme clean pe comme kitoko mais la vidéo on a collé Sabino seulement que ndenge na chango na zolo pe bomuna parce que zolo na ngalo konza ka trop de graisse na zolo na kosala yango pe mingi na zolo e mona vana chango na zolo e benda ba posona nyoso na ba saltana nyoso ba moko na ba whitehead wana pour na bino pe bomuna yango donc na koloba mingi te le beda na collé Sabino comment na utilizaka yango naturel pack oyo ya ba Chinese wana totala pour nous utiliser produit na oyo et le besoin na sala ka les belles dames na longola ka d'abord maquillage oui parce que ça c'est bien ko chango na maquillage donc na faire maquillage vous na chango les colo jamais ko sala bongo donc il faut d'abord que longoli maquillage na yo et aux huiles ata essuie na moko o chango maya moto na chango tu na ka na sala ngolo ngobimba na cheka ngolo ngobimba mais ce que ça que na sala ngoko kana zolo na ko zwa mai na nga moto na essuie wana na kanyango na zolo bien parce que tu dis que maya moto e fongo la kabiso pousso et ça la ka bien mingi tant au chesiko bon la maya moto et apprenez au koyasko kozwa produit na yo obandi ko tia yango ko pakula yango e bomba yo poso nyonso e mona na te parce que ce côté qui passe bako ke ata monki okomona ke ko twana e kolongola salité te donc zala sœur ke poso na yo ezali vraiment tout na produit oyo na produit naturel oyo pe ba ingrédients yango nyonso na kati ale belles dames ezali nango naturel ezali bien donc o tiango tango okosilisa ozeli eka okokozata pour na 20 minutes ou pour na 30 minutes ça peut ça dépend la quantité oyo tie na elongi na yo donc après wana nde okwasko ko benda yango les belles dames nazo ko sa tango ozo benda yango eswaka yo moko komona ke poso na yo pour son aïe plus n'tinga ça là qui na zolo beaucoup moins que zolo nanga est commis vraiment rouge mais beaucoup moins tikoyo récite non parce que écolongo la salité écolongo ba blackhead pe ko benda ma futa pour nanga kotika la propre pe kitoko donc ils allaient vraiment bien que utiliser en les belles dames pour ça la blackhead remover ils allaient bien parce que elongo la kabiso penza ba oui et c'est que poso na biso sec pour comment que poso non ils allaient comme propre et comme penza kitoko nettoyer c'est ça que nous partageons on a bien les belles dames même sur le caca on a celle la liboso au mona kate mais ils allaient vraiment facile pour nous ko sala la yango les belles dames. Merci belle nande botali ngai nzambe apambola bino nyonso bino nyonso bolandaka nga bino nyonso na ba commentaire na bino ezali pona likolo na bino yango nga la rose nzo continue toujours kosala ba vidéo na nga na la rocho ko bo santé kozala abonner na chaîne na ngai avant obima pe kolandanga na Tsukongo na Sepela TV. Merci na ba boss brothers, merci na mto landaka ngai wala tokutani à la prochaine Tinate et Kominatina. Bye.
Bonjour, na bino nyonso bozolanda ngai Stéphanie La Rose. Lelo na bino vraiment nouvellement quoi ya bien hâte qu'on a période ba fête ba bonne année. Na bi ko bazo préparer na peso cadeau ni na peso maman cadeau ni papa ni cadeau ni. Donc lelo vraiment nouvellement quoi bien Sepela TV et Tiki Baby sauter le bikini ni toko Sepela biso nyonso ensemble les belles dames. Maman bozotalanga, papa bozotalanga. On a besoin qu'on puisse papa na yo cadeau, maman na yo cadeau, mwana na yo cadeau, koko na yo cadeau. Sepela TV et zawana pour na biso tout nanga suka ki tiamo na combien a comme si prix na combien c'est plati va vite na aucun de gauche na aucun de droite na télévision na 85 livres ya pamba et tout nanga abonnement au cas où faut 85 livres et au ben ce que faut sous abonnement c'est plati va que le cause na période ba fête na peut se bango na 85 livres et na ba se bango 4 mois ya ofele babi 4 mois ya ofele ya kolanda politique awa na kata Sepela TV sport awa na kata Sepela TV théâtre awa na kata Sepela TV bébé bazo la inga olingo tika de baba na calme awa na kata Sepela TV dans Sepela TV li biso nouvelle oya bien donc maman sombela papa pe sombela maman pour la biso nyonso to Sepela.